Papa Olangi atikeli biso héritage munene. Mate atikeli biso bafermissement na biso, atikeli biso makambo ebele, atipesi biso kobanga Nzambe. Onzota papa ye tondimeta oya me na bolingo Nzambe ye tomoni. Biso ekufa ngai pe na belaki liboma. Na beli liboma na balokima ndako na komi koya kolala na 17e. Masolo Yakine avec la Servadi Bilendo Pukuta Rebecca. Bonjour à vous fidèles internautes. Bandeko Bomesana Kolanda Info 16, votre chaîne de référence, chaîne d'information, chaîne OMM la Rabino. Bamasolo, il y a bien information la Marambo sur les Karana Kinshasa. Les images déjà montrent là où nous sommes. Et un titre de rappel, je vais simplement vous dire que Tozawa na Sifemsi, église ya Sifemsi, combat spirituel. Et si kawapi ba combattant nyonso ya église oyo, ba ekolela Papa Olangi. Lelo tozali bongo le 1er juin et bembe ya Papa Olangi et outi Afrique du Sud ya ki banda mokolo ya lobi. Lelo ezali deuxième jour o ba e ko exposer bembo yo kati na église na ye. Bomoni bandeko nyoso baza wa simanangaya wa, bien que nous sommes au moment de prédication, mais au moins cela nous empêche rien. Ya ko sala ne fût qu'un interview parce que bandeko bazo ya kaka population za makasi, bandeko bauti un peu partout, ba ekolela ko rendre dernier hommage na o ezali père spirituel na bango Papa Olangi o atika biso il y a plusieurs mois passés. Nde bomoni biso pe presque tikali simate to ya na invité to kozwa maman bonjour. To ya wa tozolela Papa Olangi atika biso ba mwa eleki mwa mingi na ebito soki ozali na liwa plutôt momoko ya koloba par rapport ya liwa na ye na lelo ndenge tozo rendre penza ba dernier hommage na ye. Mama naza likambu ya koloba émotion esalaki nga surtout lobi ntango namoni cercueil mokolo basalaka animation na Afrique du Sud na lela lokola nayebi te na kwaye koloba mais lobi ntango namoni cercueil en tout cas nazalaki émotionné makasi. Mais papa papa Koufaka tozwaka quelques interviews à bande comme sous babisaka biso papa lo bakato lela été ceux qui a kufi to yemba to sepela tiko bino wa lelo nda eza bien que ça ngaliwe ça va toujours passer mais éviter ceux qui to sepela to continuer ko lela ki mais après ko lela to sala ki louange moko donc to sepela ki po te bi que papa na biso azana lula tozane sengo biso pe photo sala lokwa ya salaki po pe un jour tokutana atikeli bino soki penda lelo ba bioza mwana ya Sifemsi maman ya Sifemsi héritage nini Papa Olangi atikeli yo okoloba nini penda na micro na biso. Papa Olangi atikeli biso héritage munene. Mate atikeli biso bafermissement na biso, atikeli biso makambo ebele, atipesi biso kobanga Nzambe, alakisi biso kobanga Nzambe, alakisi biso kotambola, atuka atikeli biso héritage monene. Ok, merci beaucoup. Nous avons maman la bissoa. Maman, il y a un témoignage nous avons gardé à la personne de Papa Olangi, les adorni hommage naie, n'habite so kolobani. Merci, témoignage penza munene pour nangezali. En tout cas, maté à papa de markangai. Peu na kotala na maté anaye. En tout cas, na zui do un plus d'abord moi nanga pour mukolo moko na révélation na mona ki papa zo pesanga conseil que koyiba te. Mais etungisa motema nanga ti lelo na moni ki solo papa zaki papa nanga. Papa abotinga na mona ki ete. Do apeza zaki papa nanga butema pasi. Voilà, ba Congolais ebele bazali banda mboka, bana Sifemsi ebele pe bazali banda mboka, bazotala yo ne bute so kopisa bango nini biso tozon direct ya funérailles ya cérémonie oyo tozolela papa bango kuna na musika ba roza biso na ba image ba garder attitude ni. Do bazala kaka na kimia ndengi papa lobaki to leleka na tokumisa Nzambe na ba louange to leleka na bongo to lele na désordre te. OK, merci beaucoup. Voilà, merci. Je sais pas, na cause de maman na biswawa. Maman, bonjour. Bonjour. Moi, témoignage na kombo ya Papa Olangi atiki biso il y a 2 mois passés. Le lopenda tozi opportunité ya ko récupérer nzoto ezaki na Afrique du Sud koya na ngwa wa poto le la biso nyoso ba congolais ya Kinshasa wa nabite so kolobani. En tout cas, to sepeli makasi. Dans tu pe koloba kasi kwa za eloko Nzambe. So Nzambe na ye ya solo tembele ayeli susuti.
tosepeli mindenga na bandeko bazotala yo msusu ti sikoyo bazolela mais papa ye moko abaka tolela te nayebi te soki okobakisa nini mpo nango te tokolandaka maloba oyo aloba tolela te eza lelo esengo mpo nzota papa ye tondima eta oya me na bolingo ya nzambe aye tomoni ya ok bon merci mama yo lobi nini papa atikela o héritage nini eloni ya motuya à tout moment soko ozotala ngo ozoyoka ngo ozoraisonne papa olangi atuka mpona ngai nazokoka koloba te mama ezopesa ngai esengo epuis soki nakanisi oyo papa asalaki mpona ngai nakoka koloba te lobela biso te balobi motu soko akufi topesaka batémoignage na ye mpo place aza mpe atombwama lisusu mpona ngai nazalaki nakoloba nazalaki musulman nalongo na musulman naye na nzambe oyo nazalaki na mokufi nakufaki lisu ekufaki ngai mpe nabelaki liboma nabeli liboma na banokima ndako nakomi koya kolala na 17e à partir du 7e nde nayo kozwa bapriere liboma esili ngai lisu mpe basalinga opération ebongi yango na dongo na mipesaka na nzambe nakomisaka soki nzambe papa na mama te mele ngai nazali vivant te yango nakomisaka nzambe na ngai awa nakoka kuti koloba te pesanga esengo makasi okoconseille bandeko nyonso ya cfmc nini bao baza awa te na biso awa balela papa ndenge nini biso tozolele kaka na louange tozolele na ndenge ya Je comprends. Merci beaucoup, maman. Merci. En tout cas, voilà, bandeko na biso awa bazolele na zwi bana na biso awa pe bayaya bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Toi aussi, tu connaissais Papa Olangi? Oui. Parle-nous de Papa Olangi. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Nous, on passait, on était devant, on dansait. Elle nous avait vu, nous avait donné l'argent. Ah, vous dansez devant, Papa Olangi, vous avez vu, vous avez donné l'argent. Oui. C'était quand? Il vous avait donné combien? Elle nous avait donné combien? Beaucoup d'argent. Hein? Oui. Ok, maintenant là, tu pleures Papa comment? Tu dis quoi à Dieu par rapport à l'âme de Papa Olangi qui est parti? Je dis, et c'est là encore quand elle est là-haut. Et je dis que elle est là encore quand elle est là-haut. Ok, merci beaucoup mon ami. Toi, tu dis quoi à Dieu, Papa Olangi? Il est parti depuis longtemps. Tu dis quoi à Dieu? Notre Dieu fait quoi pour Papa Olangi? Je dis à Dieu merci parce que Papa Olangi, elle a le ciel. J'ai dit. Ok. Les enfants ont dit merci à Dieu parce que Papa Olangi est au ciel. En tout cas, beaucoup de louanges à tous les fidèles de cette église. En tout cas, toujours continuer car je ne sais pas, je vais prendre notre maman ici. Je prends notre maman ici. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Toujours les Papa Olangi, les a dernier hommage, toujours rendre à Penza, lobby toroke kotika e na o ezali du boulot na ya suka na ebité quelques témoignages, marambo asalela yo asala na vie na yo na famille na yo na libota na yo oti lelo ils ont marqué yo kaka bien qu'il n'est pas là mais présence na ye eza toujours na mémoire na yo. Vraiment na pamboli na nzambe oyo na pamboli nzamba papa pe ya mama Olangi na oyo asena bomo inanga ngai na uti na libota moko ebalaka te donc banda maman na nga na papa na nga baboti biso tozali ba 6 nga na za voix dernière na tikala ko mona mariage na libota na ngai te na tikala ko mona mutu batu bafandi te ke baye ko sala ta moi présentation mais na ye na nzamba papa Olangi na mama Olangi na yoki mate ya nzambe oyo nzamba salinga grâce na silisi classe lelo nazali infirmière na zuna musala na facilité nyonso nzamba salinga grâce na bali officiellement lelo vraiment nazo benga ma femme mariée à cause ya nzambe oyo nzamba pambula papa Olangi esika molimo na ye keyi nzambe vraiment mona ye atala misala malamu ya sali na kati ya libota na ngai na pamboli nzambe. Ok, merci beaucoup. Maman na biso a peine habite yo koloba nini, héritage nini, to souvenir nini, o à tout moment bando loba en tout cas, o eza pende loko na zwa papa spirituel na papa Olangi. Na pamboli penzambe pona ndenge azwi mulimo ya papa na biso papa Olangi. Ngai na yaki na ministère komba na zaki stérile, na zalaki obota te. Mais na nzamba papa na mama Olangi na boti bana 7. Na libota na ngai
bandeko na ngai nyonso naza avant dernière bandeko na ngai ya basi babala bakufelaka mibali donc toza na bango 4 bango nyonso bakufela mibali mais na nzambe ya papa pe mama olangi lelo ngai naza na 28e anniversaire ya mariage na ngai yango ntango nazotala makambo wana nazoloba ke vraiment nzambe ya papa pe mama olangi aza malamu mukolo na mukona kubanda kokanisa ke nzambe oyo ya papa olangi tala makambo asala na bomoi na ngai abotisa ngai pe bandeko na ngai batikala baveve me ngai ti lelo nasali 28 ans ya mariage ngai na mobali na ngai toza en vie nazopambola nzambe mpona molimo ya papa olangi eyebana kovanda na kimia ndenge nzambe ayambi ye epai na ye amen. Na bandeko baza musika bazolela ye pe na musika baza peut-être en Europe, Asie, Amérique, Océanie, baza en Afrique na ba pays mususu nembite so koyebisa bango nini biso awa tozolela lobi toroke kokunda papa na biso bango basala nini na bisika baza ngai na yebisi bango boy bayeba na kovanda na kima papa na biso atikelaki biso maloba avant kufa alobaki tolela ye na louange na adoration tolela te tokumisa nzambe ndenge azwi ye bango bakanga kaka na nzambe ya combat spirituel mutu na mutu amona témoignage na ye oyo nzambe asali na bomoi na ye balanda bilobaloba ya bato te me batala oyo nzambe ya papa pe mama olangi asali na kati na vie na bango lobi tokunda papa akei na nzoto bonde tokokabona me na molimo mukolo moko tokokutana na papa epa ya nzambe na pardie sikwa pinzambe ayebaki na kozwa amna ya en tout cas ba demeurer kaka na ministère chrétien du combat spirituel na ministère chrétien du combat spirituel toza na ba témoignage ebele mutu na mutu asimba ka témoignage na ye petit lelo nzambe wana azokoba kaka na kosalela biso malgré ya mbine na saleli biso mazo continuer kaka kosala biso na bomo ya bana na biso bazobala pe bazosisa ba classe bakanga makaka na nzambe oyo amen. Ok, na ebite so ko rappeler bandeko ba ebite esika nini penza ba kokunda papa olangi papa na biso ba okende kokunda ye na mpasa na concession na biso oyo eza na mpasa na site Malaina basaleli mausolée oui basaleli papa mausolée lobi tokende kotika papa na mausolée na ye kuna na site na biso ya mpasa. Ok, merci beaucoup maman. Abandeko bazali po papa olangi asali ya marambo ebele prédication na ye eza déjà lipa eza bilei oyo bato ebele ba bénéficier ki nango mais les gens ne cessent jamais de témoigner. Tokozwa maman na biso awa. Bonjour maman. Bonjour maman. Na ebite yo uti selile nini ozaya awa uti pays nini tozaraka na ebite soko se présenter. Ngai kombo nanga sœur Deborah Kasalo nazaka ka ya awa ya Kishasa. Voilà, na ebite témoignage nini ozobomba na kombo ya papa olangi. Ngai nazana témoignage munene na kombo ya papa olangi. Papa olangi mateya na ye yango nde sali oyo nga naza lelo parce que nga nayaki mokufi nayaki na ba maladie incurable na nzela mateya papa olangi yango nde evandisanga na kati ya ministère oyo tangu nga nayoki papa olangi alobi na ngai atenga alobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tangu nga nayoki mateya wana natia yango en pratique na koti mozindo na luki nzambe ya papa olangi na miyebi na yebi identité nanga ke nazalaki nani nzambe wana akomi kokangola nga muke muke parce que ndenge na yaki na ndenge na komi lelo na ekomi différent nzambe ya papa olangi nazela mateya na ye esalinga ndenge naza lelo donc soki nzambe ya papa olangi te soki mateya ya papa olangi te mbele nga naza na bomoi te. Osali combien d'années na CFMC? Bon, ngai nasali o eza 7e année nanga na CFMC. Nasali 7 ans. Je pense bien que 7 ans, donc il n'y a pas longtemps, en 2011, on a bandi CFMC. Oui, oui. Et ça, on belé ba critique à ministère à combat spirituel. Oh, bande quoi combat spirituel, baza mabe, bande quoi combat spirituel, maman olangi na papa olangi. Ceux qui bazo teya ba ekartaka ba to ebele na ba famille na bango. C'est vrai que yo sali kaka 7 ans. Et ça, on sous basali ba 30 ans, ba 20 ans, ba 25 ans et tout. Mais quand même, héroïe à oh mokili lobaka, oh batu balobaka libanda, eza réalité oyo kuta wa tondenge nini. Oyo mokili balobaka eza yango te. Parce que ngai pe na bandaka pe ko critiquer. Mais tant nga na tie makolo nanga, na ye ko comprendre que oyo mokili bazaki koloba eza nde yango te. Eza différent.
batu bazo confondre mateya ya papa na mama Olangi o balobaka na mokili eza yango te parce que papa na mama Olangi bango moko baboyi famille na bango te bate biso pe te ke biso toboya ba famille na biso eza kaka lokola soki yo ye na Yesu Jésus Christ c'est la lumière tangu yo uti na famille moko boye oyo ténèbres ezali yo famille na yo balingaka Nzambe te mais yo lingi Nzambe moyo za esu pembeni na bango ezate mais lingi koloba te ke okabwani na bango il faut za nanu musika na bango po ete yo luka Nzambe wana o banda pe ko bondela pona famille na yo bango pe bayeba Nzambe ezalaka nde ndenge wana elingi koloba te ke baboyaka famille papa na mama Olangi mateya na bango ekabolaka famille te kasi esangisaka ebikisaka nde mabota biso soki toye koluka Nzambe ya papa na mama Olangi eza po ete biso na mabota na biso tobika bango baza nde na kati ba comprendre nde te yango biso tososoli tokangami na Nzambe ya papa na mama Olangi po ete tobikisa ba famille na biso baza na kati ya ténèbres. Ok, nayebi te soko za liloba ko batisa pona bandeko bazolela papa Olangi peut-être baza na biso te awa message moko eko consoler pe bango na musiko bazali. Bon, bandeko baza musika o bazo se lamenter pona papa Olangi. Batika ko se lamenter parce que biso pe to se lamentaki. Kasi Nzambe wana asali biso ngolu parce que ngamo konde naza boye. Tangu papa Olangi akufaki nakomaki ko se lamenter makasi okomona na fungoli radio na CVV soki batu bazate na ndaku na bandika kotala kelonga papa Olangi na lelaka mukomo susu balamu singa bayebi singa yaka totala célébration parce que tozaki na ndaku na grande sœur alobi totala loka biso toke 17e été toza na ndaku ezole candidat yaka totala nga abi ba célébration na papa Olangi asi akufi nga na zaku na te makama ba célébration na o comprendre yango te nga papa Olangi nde asi akufi mais tangu nga na lali na se ya pongi na moni papa Olangi aye alobi na nga toi va célébrer. Donc, aye ko gangela nga lobi kende ko célébrer Jésus Christ. Na telemi na lombango na gangi na kati ya butumba moko na bimi na salon na ke na beteli grande sœur so tala makamu na moni. Donc bato baza na kati ya ba siège batika ko se lamenter. Papa Olangi akei kasi Nzambe na ye azali. Toza na ye Nzambe apesi ba révélation na bato ebele biso tokotika Nzambe ya papa Olangi te Nzambe ya papa Olangi azo continuer ko sala minene kati na bomwe na biso atikeli biso liloba na Nzambe biso tokoba na kati ya koluka Nzambe na ye un jour biso pe to rejoindre papa Olangi esika azali auprès du Père. Merci. Okay, merci beaucoup maman. Ok, voilà, donc je pense bien que Bolandi quelques témoignages il y a ba maman ya sifem si bandeko ya église oyo. Et bah témoignage est belé parce que ce tobi mutuna mutaba ndo lobela kana ye moi j'avais fait ceci moi j'avais fait cela pour comprendre que mutuna mutu azala béni d'une manière d'une autre nandenge o ya tara kondima na ye et puis à croire kana o ezali Nzambe ya papa Olangi na mama Olangi osho voilà. Merci beaucoup. Je pense bien c'est le moment où on a aussi Kabino Penza Bolanda besoin quelques images nandenge tozole la papa na biso esika batienzo tonaye na kati ya église na population eza awa na bandeko nyonso ndenge bazole la ye et là je profite aussi pour cette occasion ya kosenga ememe ya fondation du Salisi alanda penza ba image oyo Kamanette Mbola descenda Simo Kimbangu tango mutu aza en vie pe asali maramba minene il faut pas toujours que critiquer que aza mabe aza boye po mutu nyonso akana ba faiblesse pe ba point positif na ye ya papa Olangi pe ezali bato ebele oyo a transformer ba vie na bango par rapport ya kondima oyo yaza nango a partager pa bato wana ebele pe ba réussissa pe ba vie na bango ebonga ndenge tozwi ba témoignage awa Kamanette Mbola descenda Simo Kimbangu landa ba image oyo maître Kim Kabongo le préféré na ebi kozaka toujours présent ya Rolanda ba émission à Rebecca na roti kabino bolanda penza cérémonie o ndenge zoleka et on va se voir.
Voilà, nous avons vu le pasteur ici en train de venir après avoir koyoka prédication à Basali Nzambe. Tu habites ceux qui te causent à paix, évêque, comme un peu expliquer biso. Il y a Basali Nzambe, il y a l'Église méthodiste unie, na ba laïque, tout y a qui s'est incliné devant depuis mortel, il y a Musali Nzambe, Papa Olangi. Papa Olangi vraiment ndenge oyebi Papa Olangi ko s'incliner devant ye na matanga na ye. Nini ya bien vraiment oyebi boye Papa Olangi. Papa Olangi azali Musali Nzambe toyeba ye na tradition na biso ya Église méthodiste. Tango mouvement ya combat spirituel ezako banda. Biso to vivre réalité ndenge ba banda ki yango na Mama Olangi ndenge ministère o ya combat spirituel les 8 dimensions. Nous avons de la considération et pas ya basali na Nzambe bazana vision pe ba développer yango misala e monani ezali elembo malamu kati na musala na nkolo ezali musala ya ikila. Nous avons beaucoup de respect na musali na Nzambe oyo mpo ya solo bilembo bimonani misala bimonani na oyo ye asalelaki Nzambe kino mokolo Nzambe abiangi ye. Pona message ya combat spirituel panzani monde entier pona yo basuka nyoko. Oui, soki mutu moko na Nzambe azwi vision a développé yango na compagnie ya nkolo ye moyemei na lisungi ya Molimo Santo. Message ya combat spirituel esungi mabala mingi, esungi mabota mingi. Mpo ya kosalela makambo ya libala ndenge Bible aza kotosa yango. Lelo dans le monde entier tozali koyoka na kati na ba confession religieuse mosusu mwa nungu na makambo etali mabala na outre-mer ukoyoka mibali na mibali bazobalana. Basi na basi bazobalana. Mais matière ya combat spirituel ezali na ampleur pe na matière ya malonga pour moi mingi penza na stabilité ya vie conjugale, vie familiale. Lelo Papa Olangi azali susute akei na ebite soki oko édifier encore peuple de Dieu nini ba fidèle nyonso ya église oyo na ba fidèle nyonso bandimila Nzambe. Papa Olangi akei personnalité na ekei tête mutu na ye intelligence nyonso ya ye ekei mais za bato mususu ba se décourager par rapport ya message ya bande ko pesa bato en disant que ya azate loka malonga etikalité na ebite soki oko édifier peuple de Dieu na peuple ya Nzambe nyonso. Les hommes passent, les institutions restent. Les grands serviteurs de Dieu depuis qu'Allah, même dans l'Ancien Testament, Musali na Nzambe na Musali na Nzambe azalaka na ba oyo ba koli na se na makolo na ye. Nous venions d'écouter des témoignages na motei moko ye aformaki. Nous croyons que ba mususu bazali eloko toza kosenga bango bandi mignon sur combat spirituel ezali malamu ko respecter vision oyo Nzambe apesaki na Papa Olangi pe baye bakoleli na se na makolo na ye bakoba na vision wana lolenge Nzambe abiangaki ye. Ok, na bao baza mosika libanda mboka baza ensemble te na biso consolation en suka balela Papa Olangi ndenge nini kuna po biso tozolela ye. C'est un très bon message na yoki pe na moni mosali ya Nzambe bana ya Nzambe balelaka bango kati na adoration mingi penza. C'est une célébration. Nzambe mutu apesaki musali na ye, Nzambe mutu azwi ezala matanga ya kulala na poussière te, ezala matanga ya kokumisa Nzambe po Nzambe abiangi musali na ye pona kopesa ye repos mérité pe salaire double oyo Nzambe alakiki na baye na basali na ye tolela ye na kondima na adoration na louange tout célébrer. Merci beaucoup. Je vous remercie. Grand merci à vous. Je pense bien que vous avez suivi les témoignages Naba image auto memeli bino mokolo ya lelo
tozali awa bongo tozo continuer toujours pona kosepelisa bandeko nyonso bolingaka info 16 bolingaka Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi bolingaka bozala informé na ba message ba émission na biso et kozala vraiment malamu mingi kolanda cérémonie yo papa Olangi c'est un homme célèbre donc muto ayebani mboka mobimba sali pe makambo minene toko ignorer existence na ye tokoki jamais ko ignorer existence na ye tokoki jamais ko ignorer oezali ba cérémonie funéraire na yeboye yango bomonaki toza biso mokote c'est vrai que presse eza ebele mais presse na presse mutna mutaya ko sala musala na ye nde bomoni biso awa toyaki penda tozwi ba image ba témoignage bolandi penda belement ndenge zolekela je pense bien que bokolanda yango lisusu déjà de demain tokokende kotika ye na oezali tombe na ye mausolée batongeli ye na concession na bango ezali na mpasa kuna ndenge maman na biso a expliqué biso awa bande kwa sifem si bazali banda balobi bolela papa Olangi avec beaucoup de louanges. C'est vrai que depuis le jour où yatika kibiso célébration ezalaki na kati ya mitema parce que ça ne faisait pas longtemps où ameka ki ko édifier peuple de Dieu en disant que mokolonga kokufa. Je pense bien que bolelanga pendant la ba louange banina ameka ki ko expliquer yango et puis eza témoignage de konyo soazo pesa. En tout cas ça fait du bien tango ozoloba mamuto ozosala makambo malamu et puis batu baza reconnaissant na makambo ozosala ba témoignage pe malamu esalaka na kosenga na bino bandeko bo mesala kozwa info 16 bo s'abonner botinda bat ba s'abonner wana eza penda slogan na biso et puis Rebecca Bilendo est là, on est ensemble comme on dit toujours, il y a pas de souci. Tozala na pona musala to continuer peut-être lobby avec la permission de Aaron Lubamba bokomo na biso penza bokozwa tokozwa sous quelques images ndenge penza bakomema papa na biso na cimetière na ye sika bakotika ye. Je dis un grand merci na équipe Info 16 tonton Mwinga mobile ya sérieux. Grand merci à ma grande famille Pukuta, mes frères, mes sœurs, Nalinga Rabino Mingi, Patricia Lelo Pukuta, ma grande sœur chérie, mon père, ma mère. En tout cas, je vous fais beaucoup de bisous. J'ai fait aussi beaucoup de bisous à toi, Maître Hakim Kabongo, le préféré, à toi, Maître Kamenet Mbola descendant Simo Kimbangu, à toutes les personnes au Balandaka, Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi, à mes caméramens, je vais rendre le Bamba et Epsi Image, na staff nanga mobimba babi bientôt là, maramba ya minene koya pe boko yo boko sepe la pena la bandenge nyoso bolinga. Sinon pour aujourd'hui, na katina noa mais tozo continuer pour na oezali matanga ya papa Olangi. À suivre, voilà.